Yalelo mercredi 6 septembre 2023 et bandi avec impact na idéologie mbote na bino bipa union so bozili baku ya kolanda Mag FM pa iwapi to pesa kabino basango na lokote ya Lingala. To fongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke rentrée scolaire 2023-2024 et salemi malamu te po bana mingi ti lelo bazali kaka na banda kuna no bazongi classe te. Kolandisama na calendrier scolaire, rentrée scolaire 2023-2024 ezalaki nde na date ya le 4 septembre 2023. Kasi kokamwa po mokolo ya lendi mutu nyonso oyo avandaka na ville province ya Kinshasa a remarquaki ke rentrée ezalaki timide na ndenge ya kosakana te. Po tomonaki bana mingi bazalaki kaka na bandaku neti classe nanu ezongi te. Soki otuni ye oke classe te okoyoka o nanu basombelinga eloko te, c'est-à-dire uniforme, cahier, sac, ketch, pe biloko misusu. Na yango tozali kosenga na ba parents bazwa ba responsabilité na bango soki makoki ezate ekosenga na yo obongisa uniforme ya kala latisa mwana akende kobanda classe, surtout ba oyo batangaka na ba école ya l'état po gratuité eza toujours en marche. Olie ya kotika bana bakoma kotambola pamba suite ya manque à faire. Tolendisa bana bakoka ko comprendre ke makoki ezate soki mbongo emonani ya sika ekosomba mapoko lata esila kate. Mingi ya ba parents déjà te mesenisa bana que chaque fin de l'année il faut alata elamba ya sika. Rentrée scolaire pendenge moko ezali nango mabete soki makoki ezali kasi ya pasi ezake, d'autre part ezali perte ya biso. Pona vie ya lelo soki tosali makasi te bana bakotanga te ekozala pasi po bango nde bazali babeki na biso ya lobi. Bino pe bana boye bakake kotanga classe ezali intérêt na bino po soki yo gagner vie mbongo nyonso okopesa kaka papa to mama te, yo mokonde okozala bénéficiaire ya liboso. Po mususu pe papa bengi otali appel olobi ba dérangement na lembi kasi obosani tango babanda ekolamusa na tongo po kende classe bazobondela na makasi. Boye kitoko te. Bateki ya marché pirate na rond-point Ngaba bazali kolela epa ya bakonzi batongela bango wenze po bazali na ba risque ebele. Ba mama oyo batekaka na rond-point Ngaba bazali kolela mingi na ba autorité baye ba kotongela bango wenze ya malonga po bisika bazali koteka ezali kitoko te, bazali koteka na balabala oyo bazali exposer makasi na ba danger po mituka eyaka wana bazali konyokwa makasi po bisika bazali kotekela ezali ya propriété. Bino moko boka bango ndenge balelaki na micro ya Mag. Espace otekela te wenza leta ezala te toteka oyo eza lupanga bato yo totekaka so base biso wenza leta toteka tokoteka wapi ba wenza ezate yango moni toteka na biso na balabala po tolia na biso pona biso moni to na ba parasoleil te po ba obenga na air nyonso tofandi na ata tofandi na biso na kimia te yango loko tosenga chaque jour pa tata Nzambe akota na mitema ba président na biso balukila biso solution. Ah, comment ça que tu bana baoliate so oteka na nzela eza popula lupasi ba papa baza misala malonga te rompo tozala wenzete esika koteka izalite soki leta akoyi kolinga aluka someli biso esika na rond-point asali biso marché lokola liberté tokokota tokeyi koteka. En tout cas binomoko boyoki ndenge ba maman baleli ba autorité bo trouvele bango solution bo tongela bango wenze ya sika oyo bakokende koteka na ba norme nyonso po bazali kofuta ba taxe na bango kasi condition oyo bazali kotekela ezali kitoko te ezali pasi lelo babengani lobi babengani bo trouvele bango solution po boye bazali konyokwama awa ko congolais avivaka na auto du jour soki oluki te okolia te bisika bazali koteka ezo permettre bango te bo trouvele bango solution po boye kitoko te. Ba mama baleli pe bazali kozela bazwa réponse ya malonga oyo ekosepelisa mitema na bango boyebela. Mai ya makelele ekoma nango poubelle ya population bolanda ilema o.
Population quinoise akoma ko confondre rivière na poubelle ko kamwa. Pon oyo bozali komona ezali kosangisa de commune ya Kitambo na commune ya Bandalungwa. Kasi bino moko botala ndenge rivière ekoma poubelle ya population oyo ezalaka nzinga po okokuta matiti na kati ya mai babute ya plastique pe ezangaka te pon ekoma bouché. Nzoka nde ezali malamu te po oyo eza moko ya ba facteur oyo ekreaka ba inondation mingi na période ya mvula. Pe bino moko nde bokozala ba victime. Kote mususu pe batu bazali kotonga pembeni ya mai nyonso wana ezali kosala ke rivière ekoma muke kasi ezali mabe makasi po mai alingaka obstacle te na nzela na ye. Boyeba ke un jour ba dégâts ekosalema. Mais pon ezo koma bosoto bino boyebi bien na kati ya Kinshasa ndenge ezali bato nyonso baya pembeni ya mai nyonso bango babwakaka salite na bango na kati ya mai vaut mieux que soki ba poubelle ezali ça va ba wando bwaka kuna population muda abwaka asali atelemisi nsake pa na ye abwaki siko mai ekome bele mai ekendeni cause ya mai ya makelele bato batongi mingi pembeni ya mai yango cause oyo nyonso ozozindaka bapasi nyonso omona yo moko ozomona ya cause bato batongi pembeni ya mai tina se soki ti okomona apongi pembeni ya mai leta ifaya atala ba distance ya mai. Awa tozali kaka ko interpeller mingi na population en tout cas toyebaka ko protéger environnement na biso matiti tobwaka na fulu po mai ezali nango fulu te bakonzi bosalisa kirage ndenge tozana na elanga po soki bamvula ebandi mai ekoka koleka kitoko. J'espère boyoki. Koka mwati na 21e siècle oyo population ya commune ya Selemba bazali konyo kwa mana o etali eau potable bakoma kobikela kaka na mai ya forage. Koka mwati na 21e siècle oyo na ba commune mingi awa na Kinshasa mai ya régie des eaux ekoma kobima na pasi na ndenge ya kusakana te. Tozali na commune ya Selembao population bazali kolela po awa ba robinet etikala nango kaka bechantillon ya pamba mai ebimaka après un mois pe pona kozwa yango esengeli kotambola distance mulai. Kasi basombaka bidon ya mai na 100 francs soki mai ebimi soka na yo mai tina balutu po soki te oko regretter oko silisa mbongo na ba au pire. Kaka na souci wana nde bandeko oyo basala pompe ya forage kaka na cadre ya kosunga population ya secteur oyo na kosalela misala ya ndenge na ndenge malgré batekelaka bango bidon na 200 francs. Boyoka communication. Bon, biso to tia forage ya poto mona rési des eaux makamune elala nango. Bon, ba popi to tia ay koma be chantion na kati ya mapangu ya to mona gindi kaniso ke to tia forage koto po esunga bandeko. To teka mai awa bon na bidon moko ezalaka 200 francs. Teka bidon moko 200 kanti 100 francs. Ya to mungi bandeko po bandeko bazali na posa to luka mwa mai kokata ba point sur bana mingi bazo tout amona ba point si bana mingi bazo sa ba accident ya to mena te mais on kata ba point c'est te to tamo eloko a esunga ka pe biso esunga pe bandeko nyonso tala kutu pompe ngone koma nango jouer bana depuis 2017 bana boto en 2017 siko ba bi ma Jérusalem to mena kama forage bidon moko 250 ba pompe zali mais ko président bongisi ba cette tribune ya pour lemba imbo tu sais la régie de ba réhabiliter ba tio pour mai comme biso koto mai suko kana na prince bypass mai mata suko to l'été na biso télévision liko do nyo comme makasi pona mai et baté to loba ou de to lemba to loba mais ko to loba mais l'été le quoi yuka ni biso ti donc to za ndimaki mai ko kota take président Fatia Zaliana ko sala pena pona pepa za la kimia. Régie des eaux o ezali manque à gagner pour la société na bino bo trouver solution na lombango ya kozongisa mai na ba robinet pour na ko permettre population a futaka ba facture na ye pe amela mai ya malamu soki bobongisi ekosala loko. Cimetière ya Kimbantieke bongwana nango malewa to ebite biloko wana batekelaka ngo batu bakufa to batu o bazali na bomoi. Kinshasa mboka
elengi tangu tolobaka bonzimaka biso te bino moko botala makambo elekaka na ville province ya Kinshasa oyo okokuta na bapeyi mususu te. Bomoni tozali na cimetière ya Kimbantseke kasi botala malewa ezali na kati ya cimetière ata kutu balobi na cadre ya article 15 kala ngangu kala technique ya boye vraiment. Mama oyo a préféré na ye kolamba na kati ya cimetière akalingaka ba denda ba quiz ba Thompson pe atumbaka batige mwa fufu na coin mwa loso kaka pona koteka toyebite atekelaka bawei to azali kotekela batu ya nzinga lokola to bandaki kobenda bilili ya kobatama tangu amoni kaka bazali ko filme ye bota ndenga azali ko bomba elongi nzoka nde azwama kitongo deja tozwaki elongi na ye bomoni ndenge azobomba elongi makambo ya boye ezali pasi vraiment cimetière ezali esika tokunda bandeko na biso ya important pe très cher na bomoi na biso oyo bazali kosenga quand même bazala na respect esika bakunda bango boye toyebite soki malewa ngo pe ezali likolo ya tombo okomona boye pe malewa ngo na se tombe ezali wana kasi ye atongi na ye malewa boye ezali kitoko te bakonzi ya mboka lolenge bozwaki décision ya kobuka bandaku na cimetière ya Kintsuka boye pe nanu awa na cimetière ya Kimbantseke po makamba boye kitoko te ezali soni tanenge etie tanenge sali pardon. Lelo ba mir ya mapangu mingi ana ville province ya Kinshasa e koma nango ba panneau publicitaire bino moko botala élément. Kinshasa etonda makambo soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que na ba mur ya ba mapangu ya batu tope na ba milieu principal okomona ba église ba musicien tope mutu oyo alingi asala activité na ye quelconque pona kokima ko dépenser ba mbongo na ba média tope na gouvernement kofuta pona kotia ba fiche na ba panneau publicitaire okomona ba kopesa batu na bango ba fiche butu babandi ko bamba ba fiche na ba mur ya ba mapangu ya batu tope na ba mur ya ba milieu public ba carrefour boko sutuka kaka na tongo yoka ebele ya ba fiche liboso ya lopango tope na ba milieu public babambaka ngo eyebanaka te mwa pe ya kokanga bango ezalaka te oyo ezali kosala salite pe ezali kobebisa bote ya mboka tope bote ya bamapangu ya batu bamokle bakoma kokoma yango na bamir oyo ekomi kopesa pasi mingi. En tout cas ndeko eza kitoko ata mokie te mutu normal akotia komo na ye na mir te mutu normal akoya ko dessiner na mir te et souvent na ba place publique eza kitoko te ozali kwa mutu liboma oyo aza deja mutu esalaka te oyo akotia komo na mir eza vraiment kitoko te to changer ba système wana ya kokoma na ba mir ya ndaku ya kokoma na ba lieu public eza kitoko te vraiment to changer mentalité ndenge makambo ezo changer. En tout cas et pas nanga conscience ezake botika idée wana botika moral wana bo changer kotia ba komo na mir eza kitoko te eza propre te. Toko interpeller kaka na ba autorité ya communication koluka penza kolandelela ba église oyo tope batu oyo basalaka ba biloko ya boye sans autorisation kokanga bango bafuta ba mande po boye ezali kitoko te na ngambo mususu kesi ya leta ezali kozanga mbongo soki bozwi bango bafuta mbongo tope oyo azali na besoin ya kotia ba fiche tope na kosala annonce ya activité na ye quelconque afuta mbongo po kesi ya leta ezwa mbongo po mbongo wana ebongisa banzela ebongisa biloko ndenge na ndenge oyo population bakose retrouver nango. Baveni mingi ezalaka na bakaniveau te yango ekoma komema ba inondation surtout na ba période ya mvula ekoma konyokola population na ndenge ya defoti.
Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que ba aveni mingi ezalaka na baka niveau te oyo esalaka que ba aveni ebeba nzokande kaniveau ezali malamu kozala na avenue pour e permettre ba mai elekaka manque ya baka niveau na avenue yango ezosala ba inondation na ba quartier pe ezali kosala ke tango mvula ebetaka mai evanda na nzela ebebisa nzela oyo salaka pasi makasi na population surtout pe na mituka ko circuler soki nzela ebebi. Place tozana choza kati ya mai. Place tozana terrasse te. Tozana lisungi te. So mbule betia te amuki ebusha kama ekota dina bandako. Moye to bi matana ndako boizela ta venezela très salité makasi. Pa so mbule beti biso tu awa to dindaka awa ozomona tu oyo ba mai sur mai. Donc ba kanivo ezala da boucher ndia ba to contrôler bazala te. Ba to milangi to mona moto ka meli ele ko boika awa. Ata muta oleka sika duka ameli mo mai na ye aboka awa. Biso to senga ka ba konza mboko so ba kanisi biso pona ba kanalo etondaka etondi da ekomi. Ba deze yango mai ekotaka na bandako. Moye zate batala likambo ba konza mboka batala likambo paro. To bonela bango na batala likambo ba to biso solution. Toko interpeller kaka autorité ya ville province ya Kinshasa batonga bakaniveau na baveni oyo kaniveau ezali te pe baveni oyo kaniveau ezali bouché baye ba procurer yango pour permettre mai ya mvula e circuler kitoko to pe ba mai ya mapangu ezala na esika ya koleka po modèle baveni ezobeba ezali suite ya manque ya bakaniveau pe bakaniveau oyo ezali bouché boyebela. Eta ba câble ya SNEL ekoma mabe makasi ekoma na kobangisa population po okoleka boyo komona ekatani mususu ezopela moto donc pas moyen. Caméra ya Mag FM ekitaki na terrain pona kosala constat lolenge ya basinga to pe ba câble ya SNEL ezalaka kasi pasi pe mawa ba câble mingi ya SNEL ezalaka nango lisusu nete kitoko te ebeba bino moko botala ndeti oyo misusu ezali malamu kasi eza ya kokita na se oyo ezali danger makasi na population mwa mupepa makasi to pe mvula ekoki kokweya pe esali ba dégâts pe ba matanga koti na ba famille ya bato misusu kutu epetaka betaka kano yango moko dans le vide kaka ndenge bozali komona en tout cas bo ezali risque makasi na population ba autorité ya SNEL bokitaka nanu na ba terrain to pe bosalaka contrôle ya ba câble na bino oyo esengi ko changer bo changer yango oyo ebebi bolongola to pe oyo esengi ko bongisa bo bongisi pona ko éviter ba risque mingi na population boye ezali kitoko te. Olingaka kobeta musique ya qualité kende kuna na studio Liloba na 14e rue po okozala jamais déçu. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo
pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomitungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpialité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki kozwa baswe ya malonga awa na ville province ya Kinshasa etikala nango lisusu kobima libanda ya mboka te grâce ya centre hospitalier Dominique Lecoeur. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Merci pour la confiance et fidélité au Bomisana Kopesa na Mag FM. Ya lelo et komi na suka kasi ceux qui bo sepela ki na édition na biso bo pesa merci na équipe technique pe rédactionnel au bazala ki wana pona kosela bino musala kitoko na sima ya caméra na zala ki na Samuel Ilunga yenda benda kinga bilili po bomunanga na banda kuna bino na montage Francis Peta papa na Legria yenda ya monta ki ba image ya mokolo ya lelo kasi botika na pesa merci et pas à maître Malou Abili Cléophas mon boss o azali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba ngana bino tokokuta lisusu mikolo ezali koya po sala eloko te